Oh balingami kati na Yesu. Lolenge kaka tomesana koloba na bino kolala kolamuka ezali ya bitidi te. Ezali kaka grâce o Nzambe apesaka ngai na bino. Raison pour laquelle esengeli tozala reconnaissant na Nzambe oyo asala likolo na se. Bandeko lelo tozali kolobelela kaka papa na biso oyo azali bongo icône na théâtre ya mboka na biso ndenge awuti kotikela biso. Vraiment tozali kotia video lolenge nini oyo ya kufeli tolanda yango avec attention bongo tokosalela yango analyse na suka ya video ekozala malamu mingi bandeko na ngai. Tolanda yango vraiment na bokebi ekozala malamu mingi. Merci beaucoup.
donc toujours confirmer bino que ndeko na biso Kwedi atiki biso banda lelo yo et tozosenga na bino effectivement comme toujours botika kotiela biso bakote négatif matanga eza makambo mawa soki ozoluka mbongo boluka mbongo na ndenge ya normal mais kosambwisa bafamille te kosambwisa bacomédien te eza esika mpe periode nyonso ya mawa yango wana d'ailleurs pour être plus précis et concret nazopesa parole na conseil juridique na biso qui est membre aussi du groupe Salongo Pongai moko pe naza bien que président ya NTPC mais naza pe membre du groupe Salongo nazo passer parole na maître Elombe. Merci ndenge président Lobi toza na batanga monene zibiso papa Maimputu Kwedi akufi il y a quelques heures nayaki awa depuis Mwakala parce que comme vous le savez le point focal il y a ba comédien na matali assurance médicale oyo grâce maman Denise Nyakiro Tshisekedi a fait ça ba comédien nom na sala le pont et j'ai parlé de temps en temps quand un comédien est malade tout ça l'a suivi ça information est échappée entre ba hôpitaux malade comédien malade na maman Denise Nyakiro présidente de la fondation papa Kwedi ndenge président Lobi ndenge boyebi yango akufi il y a quelques heures papa Kwedi a glissaki na chambre ntango auti kozwa bain akota na chambre aglisse akwei asali hémorragie cérébrale ntango bayene awa makili etondaki déjà trop na cerveau et il est tombé, il est passé dans le coma yango esali qu'on a tenté de le sauver depuis vendredi, samedi et maman Denise abisi ba médecin batala si c'est possible ba évacuer. Alors pendant que le médecin observe parce qu'avant ba évacuer mutu ba stabiliser kana nuit tension na ezaki stabilité et lelo kufi voilà ndenge président Lobi c'est lui qui est mort c'est un patriarche c'est lui que nous pleurons aujourd'hui c'est une icône. Celui que nous pleurons aujourd'hui, c'est une grande personnalité culturelle en Bourg-Lapso. S'il vous plaît, notre émission, honorons cette mémoire, honorons Maimputu Kwedi, qui est une école, qui est un patrimoine pour notre pays. Tous les laïcs, Banda Akufilelo, Sozolongola Kor Awa Tozo Kenan na cinquantenaire, si Tokundaye, dans la dignité, il a été une grandeur. Et nous voulons qu'il demeure grand, vivant à Zaki grand, quoique mort, mémoire naïe, faisera toujours l'icolo à Zacho grand. Cela va de l'honneur de nous tous et de la grandeur de notre pays sur le plan culturel. Voilà. Les amis de la presse, nous vont accompagner Bisso, vont accompagner Bisso dans la dignité. Qui est aux hommes Sanzo de Kondo et pas Yaoutaki, c'est-à-dire Namabene. Merci Mingo. Évitez de fumer quoi, l'engue à la police. Non, pas vraiment on a fait. Merci.
sango ya mawa poto yebisa bino officiellement po ezala te est-ce que donc tozo confirmer bino que ndeko na biso Kwedi atiki biso banda lelo yo et tozo senga na bino effectivement comme toujours botika kotiela biso ba côté négatif matanga eza makama mawa soki ozoluka mbongo boluka mbongo na ndenge ya normal mais kosambwisa bafamille te kosambwisa bacomédien te eza esika mpe période nyonso ya mawa yango wana d'ailleurs pour être plus précis et concret nazopesa parole na conseil juridique na biso qui est membre aussi du groupe Salongo mpo ngai moko mpe naza bien que président ya NTPC mais naza mpe membre ya groupe Salongo nazopase parole na maître Elombe. Merci ndenge président alobi toza na matanga monene ezwi biso papa Maimputu Kwedi akufi il y a quelques heures nayaki awa depuis mois kala parce que comme vous le savez le point focal il y a ba comédien na matali assurance médicale oyo grâce maman Denise Nyakero Tshisekedi apesa ba comédien nom na sala le pont et j'ai parlé de temps en temps quand un comédien est malade tout ça l'a suivi ça information est échappée entre ba hôpitaux malade comédien malade na maman Denise Nyakero présidente de la fondation papa Kwedi ndenge président lobi ndenge boyebi yango akufi il y a quelques heures papa Kwedi a glissaki na chambre ntango auti kozwa bain akota na chambre aglisse akwei asali hémorragie cérébrale ntango bayene awa matinée tondaki déjà trop na cerveau et il est tombé, il est passé dans le coma et on a tenté de le sauver depuis vendredi, samedi et maman Denise va médecin batala si c'est possible va évacuer alors pendant que le médecin observe parce qu'avant va évacuer va stabiliser la nuit tension na ezaki stabilité et lelo kufi voilà ndenge président lobby c'est lui qui est mort c'est un patriarche c'est lui que nous pleurons aujourd'hui c'est une icône celui que nous pleurons aujourd'hui c'est une grande personnalité culturelle en Bourg-Nation s'il vous plaît na ba émission honorons cette mémoire honorons Maimputu Kwedi qui est une école qui est un patrimoine pour notre pays tous les laïcs banda akufi lelo tozolongola corps awa tozokena na cinquantenaire si tokundaye dans la dignité il a été une grandeur et nous voulons qu'il demeure grand vivant azaki grand quoique mort mémoire naïe faut ezala toujours likolo azaki grand cela va de l'honneur de nous tous et de la grandeur de notre pays sur le plan culturel voilà les amis de la presse ndenge boaccompagnaka biso boaccompagne biso dans la dignité ti tozongisa nzoto ya nkondo epai yautaki c'est-à-dire na mabele merci mingi éviter kofume corps ndenge aza ya kolima non bakomona mpe yaka te
Allez. L'hélico, tata. Ça va en rotation. Ah, papa, maman, netalinga te baloba. Olobi? Mamu yo sengi. Mamu sengi? La valise oyo na batana kotela na valise. Sans choco, sans filtre, sans snap. À Saint-Boga. Yo, le bani. Yo, le bani. Bandeko. Selo R oyo ekoya kokuta bino. Bandeko na ngai. Bino nyonso tu. Bouti komona video oyo touti kotiela bino. Vraiment tolanda yango, tolandi yango. Biso nyonso tomoni. Lolenge papa na biso, ndeko na biso, koko na biso, yaya na biso, noko na biso, l'artiste Kwedi oyo azali bongo icône ya mboka na biso. Parce que babandi musala oyo lelo te bandeko. Babanda yango kala, bandala ya biso toala bana mike. Wana télé ya couleur nanu bandi te, ya noir et blanc. Ya mokepe. Oromona batseli bino yango wana bino nyonso tu botondani bovandi bozotala. Tozala bana mike bandeko, l'air to bandi kotala papa oyo. Bandeko na ngai boyoki lisolo. Donc histoire toloba. Histoire lolenge nini akufeli ndenge ba expliquer biso. Bandeko azalaki na ye bien. Azalaki na ye bien. Ayambaki pe bapaya na ye. Boyebika soki mutu ayambi bapaya ndenge ezalaka. Amoni na kende kosokola na ngai. Bandeko akei na ye pe kosokola. Bongo na kosilisa kosokola na ye mutu a glisse. Ko glisse mutu a glisse ki bandeko. Ko kwei ye wana bamemaki ye mbangu na hôpital. Bandeko na hôpital wana mutu akoti koma. Batali tension nyonso tu ekiti eza na se. Biso nyonso toyoki yango. Première dame alingaki akende kozulela soin na libanda. Mais ba docteur batikaka mutu na eta wana te, faut quand même balinga. Kamwa tension na ye esala bien po na avion. Yango bandeki kamwa komeka. Malgré lala kine deja pongi akota ki koma, mais batretaka mutu a partir ya basonde na ye. Yango ba docteur bandeki toujours kobunda na pona
tension na ye esalaka mwa bien mpona moye amatela avion. Me bamoni deja makila etondaki deja na mutu. Donc ezalelaki ye trop tard na ndenge atiki biso. Bandeko na ngai soki tozali koloba boye, tozali koloba lolenge oyo ye akufeleli. Bomoni ke papa na biso je m'excuse bandeko, akamati tan wana te. Yango nanga mingi natalaka bandeko ndenge tokomaka tina croix ndenge pe bakomaka. Bandeko rip mutu apema na kimia. Bandeko na ngai, eske toyebaka eloko nyonso tu ekezonga na eta nango original? Na minute o bandeko tozolobelela papa na biso kwedi te oya ucho tika biso. Po ye ya ye sesili deja. Kasi bandeko na nga tozolobelela po na ngai na bino mutu tozotala nanu, mutu toza nanu na pema oyo. Bandeko eza na batu misusu azo shite malembe ozomona penza te mutu oyo azokende penza na nzela ngo, azokende na nzela kufa. Bandeko okomona mutu azwi penza tana ye ya koreconcilie na nzambe oyo akela ye. Soki pa azalaki na bamabe azwi ta ya kose reconcilie, ya kosenga bolimbisi. Metotala ya papa na biso ndenge salameli pampan azwi ngutu tan wana te ase reconcilie. Bomoni mukili yango bandeko na nga ndenge ezalaka. Yango yo bandeko na ngai, yango yo ngai na bino to milengele. Bandeko misala na biso oyo tosalaka ekolanda biso. Ame na biso bandeko yango wane eko represente biso, parce que nzoto oyo eutaki na mabele ekezonga pe na mabele. Bongo ame na yo bandeko eutaki lisusu na mabele. Nespe eza na mukolo na yango. Paradis eko existe kaka ekekoma disponible l'ère Jésus-Christ akozonga. Parce que parole de Dieu eza ko rasire bingai na yo que Jésus-Christ akozonga akendaki kobongisela biso esika pembeni ya papa. Siko soki paradis ezalaka nango deja, alors lilobe kosaki Jésus-Christ akozonga soute po soki tokufi tokendaka na biso paradis. Bandeko tango mutu akufaka bamisusu bakendaka na lie ya repos. Parce que asalelaki nzambe na ye na motema ne mobimba, avandaki na ye na mokili oyo, malgré pécheur que nous sommes, avec obéissance na oyo akela ye. Alors akokende na ye na lie ya repos en attendant Christ azonga. Kasi soki yo otambolaki malamu te na kati na mokili oyo, okokende na lie ya tourment, okokende na paradis te bandeko. Yango wana tozali koloba, yango wana mikolo balobaka na langage moko, misala na ye elanda ye. Bandeko misala ya ngai na yo ekolandaka biso. Ekolandaka biso. Na mukolo yango bandeko. Yango wana na lubanda ekolobake tango bakomaka rip wana mutu apema na kimia. Eske réellement mutu apemaka na kimia? Po misala na yo bandeko ekolanda yo. Tango yo lonaki ya mabe, eske yo kopema na kimia? Bandeko ekomama kaka pona kokomama. Ngai yango wana na suetaka na ngai yango na mutu te. Parce que nzambe mutu ako juge ye selo misala na ye. Nga na suetaka ngo te na mutu ripe rien.
parce que nzambe mutu akojuge mutu ayebaki ye koleka ngai te, ngai nayeba ye kati na ye te. Bandeko na nga réellement mokolo yango okopema na kimia ndenge bakokoma. Ere yango oyo bandeko na ngai. Ere yango oyo misala na biso kolanda biso. Tobanga nzambe bandeko. Eza na bamisusu alobi nasakana na ngai nano. Nasakana na ngai. Ngonga ngo kaka lere ko ekekoma pembeni wana na kobongwana. Ndenge tomonaka na mikili ya poto soko kei na beglise na bango mingi bazalaka bakoko. Bakoko bandeko na ngai mutu bakomaka kokende kosambela ba jeune bazalaka nanu na temps wana te po fasakana nanu. Bandeko, ezali erreur. Toyokaka nzembo wana te bandeko. Tomilengele malamu, zambi toyebi mokolo te, toyebi pengonga te. Bandeko, tomilengele, ngai na yo, tomilengele, toyebi mokolo te, toyebi pengonga te. Yango wana tomilengele, tobanga nzambe oyo akeli biso. Bakomandema ya nzambe eza nango pénible te bandeko. Eza nango makasi te pona kolanda yango bandeko, eza makasi te. Biso moko nde bato mutu tokomisa yango makasi. Bandeko bakomandema na ye tango totosi yango kaka tokozala na biso na successful na nyonso. Malgré toza ba pécheur, toza na biso parfait te, mais na ndambu wana kaka oyo tokoyeba tozosalela pe na ndambu wana. J'espère mukolo yango tango ekikoka kolo na biso akoyeba kojuge biso na nyonso. Ebi mukolo mosusu na landa ndeko moko azoloba batu mingi ngai na banga aliwa te. Ezale ye lelo ezala ye lobi ezango tubie pona kepema na nga mukili etonda makambo tro eza mutungisi tro. Toza ba voyager biso nyonso tozoleka. Nga na banga na nga liwa te. Bandeko babanga ka liwa pona nini amibonga minanu te. Aza ko se sentir te. Aza prêt. Yango na babanga kango. Mutu lokola ngai bo alobi ya le yesi koyo. Moi je m'en fous. Ndeko wana penza lobi yango. Bozo mona. Bandeko. Lere yaka. Ndenge ka li lobi mutu moko te. Aza maître ya souffle na ya lobake te na lingi yango te bandeko. Totala papa na biso kwedi ekomelaki ye deja na porte. Ekomaki na porte bandeko esali ba manevre kaka wuto sokola a glissé a kweya prakota koma bomoni manevre sali. Meliwa ekomaki deja na porte na ye. Me ya yebaki te. Bozomona. Yango wana bandeko na ngai. Tolobaka kolala kolamuka ezaka a grâce. Olamuki po lali lisusu ezaka a grâce. Donc mutu asala yango na propre conscience na yete. Ke olamuki ekomi pe na pokwa. Okomi pe na poko lali ekomi pe na tongo te bandeko ezalaka ngolu. Yango na tobanga nzambe bandeko. Tobanga nzambe oyo amonaka nyonso. Nyonso ekoleka bandeko nyonso ekoleka. Toluka oyo toko vivre éternellement. Toluka biloko oyo ekozala éternellement. Ke towelelaka mingi biloko oyo lobi ezokufa lobi ezoleka bandeko. À quoi ça sert na mutu a gagner nyonso ya mukili oyo mais o perdre place oyo yo koki kotia ame na yo. Bandeko ezali pasi pe ezali ko mawa. Yangana bomoni ne bandeli tolobaki tolanda video oyo avec attention. Bandeko pona tosila ko sosola lolenge oyo ya kufeli. Ezalaki lolenge mutu akoki ko se préparer ou bien eye subitement. Bozomona. Donc tango tozo yoka likambo to silaka ko analyser yango to comprendre yango et memela biso réflexion.
yango moni memi Bible lobi malamu nakende pai ya ebembe place ya matanga kende pai ya feti. Pai ya feti bandeko tango tolataka ba versage tolataka ba yoshi mutu akoresone kaka na bafutilité te. Me tango ya ebembe ndeko wana asili kolala azalaki neti yo, azalaki pe na baprojet neti yo, ayebaki na miniti oyo nakosala boye, na miniti oyo nakobeta boye, me yeli ye bubu. Soki ye komeli ye, eloko nini ekozanga ekomela yo? Soki ye kuna lali pongi, eloko nini ekozanga lobi yo po lali pongi bandeko? Mokili euti musika, euti musika. Ngai na yo soki totali papa na mama mutu babotaki biso. Bango pe lisusu bazalaki pe na papa na mama na bango. Papa na mama na bango lisusu bango pe bazalaki na papa na mama na bango. Bandeko soki tobandi kozongisa tokomona ba siècle bandeko mokili euti musika. Nyonso wana pona kolakisa bino ke tokokufa bandeko, tokokufaka. Eza principe o nzambe asalela mokili na ye. Loba Jésus Christ azongi lelo lobi. Wana biso misusu tokokufa te. Parce que Christ azongi. Mais dès que tozo vivre kaka bo Christ na azongi te bandeko, tokokufaka ngai na bino tokokufaka. Bana na biso pe lobi bakokola na tuku na bango bakokufa ba wana pe ba. Donc tokobando kendelaka ndenge wana bandeko. Yango wana tolinga te yango balobaka ezali nzela ya batu nyonso. Soki yo zali kotambola nanu kibudi. Makolo na yo bandeko moko na kati moko na libanda. Yeba keke yela yo bandeko kosutuka ekozala trop tard. Eri yango yo bandeko ya komilengela. Parole lobi tolinga mokili oyo te ni biloko oyo eza na kati na mokili oyo. Mukili o bandeko vanité de vanité. Me biso to lengela place oyo amina biso ekozala. Bandeko amina yo place oyo ekozala éternellement. Yo ozo lengela yango te. Ozo vivre kaka lolenge wana. Pona nini pona mukili oyo. Oyo ezali ke lobi ekoleka. Bandeko. Quel ba raisonnement oyo toza nango? Ah bandeko, mutu na mutu atire leçon. Atire leçon bandeko na oyo nyonso tu towuti kozwa. Oyo nyonso towuti koyoka pe komona. Merci bandeko na ngai lolenge ka tolobaka. Dès que Jésus Christ azongi te, tokutana na bino lisunda numéro mususu. Merci beaucoup. Bye bye.